mbutunde likambo, mbutunde makambo, mbutunde somo bande kunanga. Kandenge bayebisaka biso tambola na yo mokili, omona makambo, tambola mokili, omona ya somo, tambola mokili, omona pasi pe mawa. Kandenge bayebisaka biso pasi pe mawa bande kunanga, ezana ba situation mosusu, ezalaka pasi, ezana ba situation mosusu, ezalaka mawa. Ezana ba situation mosusu bande konanga elelisaka. Le pasteur de la foi, le pasteur Jean-Paul Mayata, au cœur d'un grand scandale. Que passa? Qu'est-ce qui se passe? Eza nini lisusu nzambe na lola, eza lisusu nini nzambe na bomoi, na basali ya nzambe bande konanga zo salaka pasi. Ngana lobaka toujours soki makambo zo sala pasi ezalaka toujours malamu. Toye to beteli yango di solo, toye to sololi, toye to lobi kaka ndenge to mesana koloba. Soki pe makambo ezalite, to vandi na biso kimia, moyen to ya kofongola ba kamera na biso ezate pe ekotikala kozalate na système moko ya kitoko pe makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, ya lelo toye lisusu na ba dossier ya sika, toye lisusu na ya somo, toye lisusu na ya pasi bande konanga. Kandenge boyebi soki ya pasi ezali tokoya koloba kino ya pasi ezali, soki pe ya pasi ezali te tokoya pe koloba kino ya pasi ezali te, na ndenge pe na système moko ya kitoko. Avant tokota na mozindo ya dossier ya pasteur de la foi, ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Poi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo, madame Judith Diampovisa, bambote na yemoko Franesse NM, Franciel NM, et pourquoi pas Amos Kazadi depuis quelque part na système moko ya tokos. Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, et bongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, P injection, na gavker, au zongi mobimba.
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industriel Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Kandenge boyebi, ce qui nous otonayo eza bien te, c'est le moment benga Gavker na lombangu, ayako sunga yo, ayako sunga bino, ayako sunga biso na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Voilà. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebike boza ebele o bozo célébrer ba anniversaire na bino bande konanga kandenge na lobaka izalaka toujours ya motu ya soki eza mukolo oyo botamaki soki eza anniversaire na yo bande konanga ezalaka toujours bien koya ko fêter ezalaka toujours bien kokumisaka pe kotombola kanzambe na système moko ya malamu yango Étoile Ines TV na équipe na mobimba to yepenza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bande ko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Nos sincères condoléances na ba o nyonso bazolela kandenge tolobaka biso moko tango matange yaka eyebisaka motu te ke no lelo na koya epa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te matange yaka na système matanga bandeko nanga yaka eyebisaka motu te yango bandeko nanga Étoile Ines TV na équipe na ye mobimba to ye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso o baza na matanga na ba famille nyonso o baza ya kovanda na se ya itoko na ba famille nyonso oyo bazolela to ye ko présenter bino ba sincères condoléances na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Lelo toye na dossier ya pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata. Moko ya ba pasteur ya République démocratique du Congo, ba pasteur o ba se respectaka. Toyebi ke na Congo na biso, toza na ba pasteur na niveau moko pas possible. Na kilelo o na Congo na biso ebele ya batu ba préféré na bango ba fongolaka ba église. Ba ebike mabonza ekozanga te na kokotisa moi quelque chose, hein? Mais kanenge boyebi likolo to ebele ya ba pasteur o toza na bango na Congo ba misusu ba osala baza ba pasteur kaka pona mbongo mais na ba misusu pe baza ba pasteur parce que ba bengama kotala ka ndenge bazali kotala ka ndenge ba tombola kanzambe na bango kotala moi passé na bango parcours na bango bokoyo comprendre que non oyaza ya nzambe oyaza ya nzambe te mais parmi ba pasteur oyo biso to yebi ke baza ya nzambe les pasteurs Jean-Paul Mayata, le pasteur de la foi, aza parmi basali nzambe ya solo ya Congo na biso. Yango na profiter kopesa nanu ba mbote, na batu nyonso o tobengaka bana ya notre père. Donc toloba bana notre père eza bana nyonso ya à cause de la foi. Na pesi bino ba mbote bisika nyonso o bozali. En tout cas, Zambé a pambola bino makasi na ko continuer ko soutenir œuvre ya pasteur de la foi ko continuer ko soutenir ministère na ye bande konanga comme je l'ai toujours dit ezalaka facilité ata mukete na Congo na biso ko zala msala nzambe bien que basala nzamba lokuta bazali ba oya vrai bande konanga na yokela bango mawa pourquoi parce que soki batu balingi ba bando finga basala nzambe basangisaka na ba o basambela kanzambe ya solo te na ba o basambela kanzambe ya solo bango nyonso batiaka bango mulongo moko si faut ke baya ko sabola bango basabola ka bango si faut ke baya ko finga bango bayaka ko finga bango bande konanga sans kotala ta simate na ndenge moko ya somo. Voilà la famille awa nazana matière à pasteur de la foi. En tout cas sans plus tarder na yebike batebele bakoya koloba mama oyo lobaka mingi kota na sujet mbala moko bakota ka boye pardon bati matière aweza ya pasteur de la foi la famille yango na kolinga matière wana to partager yango ensemble na bino na ngai biso nyonso mulongo moko bandeko nanga to partager to yoka nini mama Étoile Ines TV amemeli bino lelo nini ya somo
mama Étoiline aye kopanza nteke biso tomisana na biso kopanza nteke na ndenge moko ya somo penza mingi. La famille toyoka nanu audio à Pasteur de la foi et on se retrouve juste après na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu tolanda. Ma belle-vie c'est ma soeur. Maman Sila c'est ma soeur. Na ba famille na bango. Bazaba na notre père. Parce que no kende wa. Nos akana milliers. Na boya ki sikoso na jouer pa ma Sila. Ma belle-vie olwane na ko muta ma Sila. So na kepa ma belle-vie. Ma Sila tam su yeko to bien l'autre tam su bato ma Sila ba na komi koto. Moi na Nzambe lokola frère na bango. Nazalaka na milliers na osana nga souté na bango po na pesa couleur te ya. Ça va on kanda. Non, non, en fait, souci c'est parce que ça moussa parce que si on tourné pas ma sila na zoambo, et tourné pas ma belle na zoambo. Moi je vis que na mutoki nanga. C'est quoi ça là que moi on n'a pas ma belle vie na zo souté, ou bien on n'a pas ma sila na zo souté. Quelque part bon ma pe moussa nanga. Mais Olemba na quand même en réconciliation au kokate hein. Te kolema na so trop dire. Yo faut ça la onza matindo salaire c'est qui lanza. Na sala ki na suga pe na suga ki omote pesa mo ba retuma biso ba finga na sala na bité mabeni na sala. Ba finga na yo pe. Ouais, bando msusu gaga. Masi la tema belle vie pété bando msusu. Ba fanatique. Bon, na bité na sala mabeni on ba toute façon na sala mabeli quoi c'est les canons ba limisanga. Na sala ka onza machenga na sala. Na mon ministre sala qui appelle et après avoir écouté na ba confession religieuse nyonso. Ils avaient qui offrant penza donc zamba battre la biso sunga arna biso ke liboso des soucis na ngai. Très bien. Na mona je crois ba cause à peine à cause la fois so ba 8 ans parce que moi Jérémie za Jérémie Chabani. Jérémie c'est moi te pour appel à rendez-vous na ye Jérémie Chabani. Na moni pe ya mimi pas za awa sonza masabi so grâce ba comédie ba za atoza na bona cause. Ya Gabi pe ya Gabi oui non André pe ya Gabi za awa. Donc moi tout on a donc une grande famille. À cause de la foi, c'est très bien. OK. Pour honorer bango bande ko ngana nzama Alexandre Nzela théâtre. Mais comment délégué pasteur Herbie il t'a vraiment joué mingi na mona radio. Pasteur Herbie pas comment jouer bon en fait pasteur Herbie za mwana ayebi singa ba benga ki a jouer eza musana ye très bien natina keneme et puis c'est souvent makamso comme des comme ndena ibisaki papa omeka otala so monyo continuer ko kangoti mais tala ba réseau boy so monyo continuer problème te mais so pour juger bon. Je vais pas. Très bien. Voilà, de retour, bandekonanga na bandi ebele ya batu to tukoyoka audio eza audio ya pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata. Le pasteur ya à cause de la foi bandekonanga ye moko mukambi ya bana ya notre père na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko bandekonanga. Pasteur de la foi lelo aye ko souligner makambo ka ndenge ezalaka biso nyonso toyebi mbutu oyo ezalaka entre Sila Bisalo na Belle-Vie kandi bandekonanga ebele ya batu lelo oyo tokomi komona makambo ya théâtre ekomaka na deka. Batu mosusu biso toza famille bota batu mosusu toza babakuko donc makambo ya théâtre ekomi kokende ka bongo pe kotambola ka bongo. Bon ebele ya batu kandenge boyebi pasteur de la foi azana poto kunaka pona musala na ye ya kibo pasteur azokende kuna pona ko sala ba marathon na ye na ndenge moko ya malamu pe na ndenge ya kitoko. Bon batu ebele ba mitunaka pourquoi le pasteur de la foi aboya ko jouer epai ya Belle-Vie kandi na Sila Bisalo. Na bandi totu koyoka ba réponse ya pasteur na biso de la foi eza nango clair ye aboyinde ba polémique aboyite keno soki aki epai ya Belle-Vie bato baloba keno pasteur de la foi azalaka mutu ya famille libota soki aki epai ya Sila Bisalo bato baloba keno ye azalaka mutu ya abakuko yango aboyi mais oyo etali makambo te keno théâtre kojouaka papa na biso pasteur Jean-Paul Mayata azo continuer na ye kaka ko jouer azo continuer kana ba groupe mosusu à part ya Belle-Vie kandi na ya Sila Bisalo soki ba invité na ba groupe mosusu a okende na ye na pete nyonso a okende na ye ko jouer. Mais selon ses explications à lobby azaki na clair ya ko loba que atiki ko sala évangélisation atiki te ko sala effort ya ko réconcilier Sila Bisalo na Belle-Vie kandi bande konanga situation ya Belle-Vie kandi na Sila Bisalo nga na lobaka toujours et encore que
Nzambe moko ye moko aya kokota situation oyo parce que na ndenge situation oyo ezalaka na ndenge situation oyo ekendaka bandeko na nga eza situation moko ebangisaka air mosusu ata babiso tosalaka banalise eza situation moko nga moko na vandaka na lobi nzambe na lola nzambe na bomoi eza nini ekomi wapi to ekozala ndenge nini. Tomonaki pasteur Herbie plutôt quand ndenge pasteur na biso de la foi outi ko mentionner awa pasteur Herbie abandaki ko jouer mingi epa ya Belvi Kandi to tikala komona ye bon je ne sais pas mais nga na tikala komona yete epa ya Sila Bisalu place na bando mona ye ezalaki kaka chez maman na biso Belvi Kandi poutine de l'écriture la patrona nde place to bando mona et du coup to mona ka ye lisusu kuna te tokomi ko bando mona mosusu bakoya ko bengisela biso pasteur Nzau mais pasteur Ebi to bandaki lisusu ko mona ete nga kutu na bando mitu na ba question ezalaki nini mais kanenge botu ko yoka pe pasteur de la foi donc moi makambo bandaki ko bima makambo wana eza nini kaka makambo ya abakuku na famille bota batu mosusu je pense na sala yango analyse il y a de ces personnes banolo bakeno pasteur de la foi lingaka nde Belvi makasi koleka. Je m'excuse si la Bisalu pourquoi parce que pasteur de la foi ye azokendo jouer te mais atindi mwana église na ye abandaka ko jouaka chez Belvi kaka et pas ya si la Bisalu azo jouaka te to ye ba kite ezalaki nini est-ce que si la Bisalu abando bengi sa pasteur Herbie abando boya to ezalaki ndenge nini nzoka mwa makambo ezalaki mwa banungu ezalaki mwa biloba ezanga kiteka ndenge ezanga kate na Kongo na biso ezalaki bandeko nanga ezaka pasi yango nga na senga kana ba Congolais s'il vous plaît biso nyonso tozalaka na besoin théâtre mboka na biso etambola biso nyonso tozalaka na posa théâtre ya mboka na biso ekende liboso sikoyo kokende liboso ya théâtre mboka na biso ezo dépendre mingi na biso moko soki biso tokozala kaka si la Bisalu asali Belvi Kandi asali o mutukingandi asali ekozalaka pasi pe mawa théâtre mboka na biso ekotikala kokende liboso te ekozalaka tokozalaka limité na mwa makambo moko ya mike kaka tokozala limité ekozala bongo parce que biso moko tozalaka ole to encourager to soutenir bandeko na biso to soutenir bastara mboka na biso mais biso moko tozalaka wana to ya to finga bango mabe to sabola bango mabe to lakela bango mabe donc biso moko ka ba Congolais ezo sala ka pasi soki lelo mbutu makasi ekotaka entre Sila Bisalu na Belvi Kandi ezala kaka biso ba fan de tozalaka la base biso moko ka ba fan de tozalaka la base o kutu film mutukingande ezalaki bien te kutu film oyo ezalaki bien te kutu oyo yebaka kolata te oyo yebaka kotambola te oyo azalaka kitoko te bandeko nanga biloko wana esungaka te ole biso to yaka oyebi ke nga nazalaka muto Sila Bisalu nazalaka muto Belvi Kandi tombola théâtre tombola ba film na bango ekosala ke musala bango ekokende liboso olie to yaka to bandaka mafinga oyo ezata kutu na mutu na makolo te to bandaka babisala to bandaka babiloba oyo ekosunga biso ata moke te ezalaka pasi bandeko nanga ezaka pasi pe mawa pasi penza ya makasi eosala pasi bandeko nanga yango kaka message oyo nalingaki na ya kopartager na bino message ya papa na biso pasteur de la foi ka ndenge bino nyonso bouti kolanda message ya pasteur de la foi bandeko nanga boyebi Étoile Ines TV soki mwa matière asike koti en tout cas na boya kakeno matière wana nazalaka nango nga moko kaka te nga nalingaka toujours et encore soki matière asike ye biso nyonso na bino nanga biso nyonso to vanda to partager